kolinda na emana digital pembeni. Que tabou ndeko pilipili. Pilipili ndenge kaka ezalaka, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me regardez de partout, vous êtes à Londres, vous êtes à Bruxelles, vous êtes en Belgique, en France, pourquoi pas en Allemagne, hein? Pourquoi pas en Hollande. Il y a Baye Moro, professeur Paul Santa, Saint-Marc, Nérobetaka, c'était que tout ça là, mariage, tout ça là, événement. Mais au moins un événement, Pena Boye. Boza Rosela, la reine de la soirée, la princesse de la soirée, Abimaboué. Et Longimi, gou. Bah maman, et ça parce que, et si ka baza Rosala Bino, bah make-up, et ça si ka ma bon make-up, moussou sous face et bimi, le roi venga Dios. Alors pose à la kitoko, pour pena Obima, pena soin. Il faut, au coup d'un service, il y a solo, il y a pas professionnel, bah tanga, bah clash. Nakati ya Allemagne, nakati ya Bundes, lelo résident nakati ya Belgique. Ya on a signé na bateau tout. On ba sala. Oza na mariage, oza na événement, cérémonie. Obima kitoko lokola ba petite sœur oza komona nakati ya ba image, pe na petite sœur moko na ko inviter la femme de ma vie en direct, c'est marque na publicité a moi si na ye. Eza grâce ya MBC Cardozo Beauty. MBC pour ma souki, Cardozo Beauty pour ma make-up, make-up pour ma Beyoncé pour ma cosa. Mais congolaise, attends ba chica qui est na Californie, à Beta, Vancouver, à Coma, qui est na Japon, à étudier. Nini, ba décorer moi si attends ça japonaise, chinoise, MBC Cardozo Beauty. Donc vous allez belé, maman vous allez belé, vous avez chida ibula, vous avez tabu fatu banini, tozana e moko atangi ba école na katia state, abeti ba Bundes, abeti ba Japon, azana biso na katia Belgique. Bo contacter na numéro oyo Anna Simao ya yemoko et mana digital. Balobi couple il faut bazala exemplaire. Ba sala musala na bango ensemble. Siko so ba sali yo make-up wana. Olingi suko obima na ba image na ba photo ya solo obengi emana digital o aza ko filmer le Saint-Marc Tabou, la tête de série numéro 1. Alors pour toi là c'est un exemple na ringa morote lelo émission lelo to publicité lelo Saint-Marc a présenté madame na bala bobenga nga pa pambate pour na bala to benga la petite Jojo obenda asuki sa Saint-Marc Tabou bobo na make-up ba betie make-up ngapoko na bungi que madame nangai. Donc il y a madame Jojo avec le Saint-Marc Tabou. En fait babetio make-up oyo babeto même na libala make-up et pas il y a Yemoro Anna Simao. Comment tu le trouves? Est-ce que ba ekala et ça sala musala comme il faut? Ya ngana lobana moi muke na mona biso après na lingala. Ich kenne sie natürlich sehr lange. Die ist wirklich begabt. Na musala oyo asala ngo très bien. Na yebi déjà na meka déjà mais ya lelo na ngamo pe na kamwe. Na na mona musala ngo komati na niveau té. Et on fallait ga déplacer pour à développer. OK, à développer. Oh timide, voilà madame, pour la première fois, c'est Marc Tabou la qui mbili belle na la télévision. Donc minga on le bezate. Alors, pour être bien décoré, pour être bien maquillé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Anna Simao ya Emma digital kolo ba caméra. Emma digital azana ba caméra moko boye. Ba caméra wana ba salaka ngo kaka po e filmer planète Terre soki bazali na kati ya ba station spatiale kuna na likolo. Siko azana ngo et ou taper ba state. Minga kolo ba teto le avec pile toujours. Vous allez connecter na Emma digital pe moi si na ye Anna Simao o ba bengi MBC Cardozo Beauty. Numéro de téléphone yango Tolek.
emana digital pembeni talaka tatiana bade bablesi ana pusani liboso ya bilili po amoni ke emana digital eza pembeni emana digital akitise ke eza ya koyinda ya rien à dire donc lelo mingi kuta olobeza ata avec mes copines dans la pointe donc bopesela po emana déjà za kozwa bino emana digital tina badeba akosa liboso ya demande déjà ça na batendir so ko ça na to ba mu ni pelo comme chocolat babilili ya na loba na koloba te po emana déjà zali veut dire kala kaninga bimisinga na yinda balobi atoza mabe devant na ye obimo si donc veut dire tala tika beza te bino moka bomona ye moka komisa bango clair encore abuti musika ye lelo aye pena pa soko atoza mabe mili bimikitoko oyoko mito maquillage ebele te zwaka veut dire bino moka bomona comprendre biloko bilili ya grave ya kano encore abuti musika ye kobimisa so bilenge bilili ya kitoko ya kanda po abuti musika ematika yo oza vraiment les meilleurs tu es vraiment mon meilleur